Bonjour Mingi Balandi à Congo Zibula Meso TV, émission la Bino Parcours des Stars. En tout cas, Bino, abonnez-vous massivement à la chaîne Isaka Manko, Nakatia Allemagne, Nakatia Congo, partout ailleurs. Babi, chaîne Manko, Congo Zibula Meso TV, Ndema Kambo. Avec Emoko Mère Boss, Babi Mosa Pembe. Moi, ça c'est Karalwa Neti. Alors, c'est Kassondé Babi. La reine Umba Yonde Makambo awa na mebino président yemoko azo présenter boye baya zanani auti wapi abimeli wapi asalani pa osalani na Congo po baya arabu o ngai osalani eloti osalani eloti. Bonjour président. Bonjour na batu tout na balanda biso balanda biso vraiment partout dans le monde. Vraiment bonjour na bino tout, bonjour na yomoko et bonjour na Big Box, maman na biso, parce que ça dit bambote belé et mokolo chaîne na biso oyo yambinga. Omba, la reine Omba vraiment bambote parce que zali de la part de Dekos Gabana Ntela, moi mbala monsieur Limba mbana bolingo autrement dit petit Josi. C'est ça. Merci. Le président Gabana, le bandit sur Masolongo. Plateau Pantanteka. Kubanga te. Non, banga mate mais vraiment na obangisa. Voici. Oh mais non obangisa. Ndemo mona bo. Il y a des autres mabe. Bango pe zo bango temps. Le quoi ngape zo ngata c'est bango pe zo ngata pour na musala we. C'est faut ba pika. To balono maleme président banda wapi. Uchi wapi. Uvanda nungana ndakubo na kumalanga star. Il y a autant de salons pour le locaux mon président. Dekos Gabana parcours ezamwa mulai na robeta ba parcours na ngai ya kala vraiment makasité et place bato ba yi bangata musumi balemi satu na rokende directement ya omona na banana groupe ya Chama ya Charlène Benz maman na biso pa sana pesi mbote et après groupe Chama na kenage pa maman na biso Marie-Hélène Lota et na pesi pe mbote pa zali Marie-Hélène et directement après wana yo qui n'est pas venu à biso Oxygène Mbao akabona ve la diesobe na zaki wana et après na rejoindre ndeko na ngai papi Kader na groupe na plus que vainqueur na zaki be wana et après groupe plus que vainqueur na sali groupe cinématographique qui vous met des Gabana de charge makamna bango tout. Oh charge les autres nga ba comprendre pe derrière charge groupe cinématographique vous met des Gabana les alanante ya monde sali. Mais quand on bête habitué à me pousser parcours non ils allaient on a facilité ton nini gagnant nini banyonga yo to banyonga te Dekos Gabana parcours on a vraiment son ami banyonga yi na mabe parce que na yé pas Marie-Hélène na yé pas Charlène Benz non mta de bosso à apprendre comment ba jouer en scène, comment ba se défendre en scène et après Marie-Hélène après Charlène Benz na keneva Marie-Hélène ala kisanga comment ya koyeba ndeni ya kopanda scénario. Et après, na lungu pa Marie-Hélène na kepa Oxygène Mbao, la sens comment défendre na scène, comment artiste a défendra sur scène. Et pas papi Kader na rola sa honneur sur la joie na scène ya papi Kader. To ke malembe place na obeta ndi mabe. Mais tozonga wana. Tozo te malembe tozonga wana penza balobi Congo Zibula Meso TV nde makambo na kati ya Congo RDC na Allemagne kuna yemoko Mère Boss bambote belé penza mama bolingo babi mama sociale. En tout cas parce que na Congo mais otiepe moi libaya na temps élection au pas parce que yo mama sociale ngai simba. Na moni avato ke na po no beti na beti la biso zo baba nyongi otendeni. Parcours nous soit stars à la cabo faut banyonga. Tenga banyonga te par rapport à savoir faire nanga. Quand on a facilité, pas de comprendre que naza déjà des Dekos Gabana na opesa au fond na pesa. Banyonga ngandeni. Naza rappelé déjà maître. Naza maître. Nara maître faut apprendre batu. Ba comprendre qu'il faut apprendre batu ba banyonga ngate. Oui. Si ko président bete sono solo. Obimeli non wapi. Banda ba parcours na wana beti ba Charlène banane eza place mo oyo pelaka o bat ba yebaka openya Gabana oyi place on ouais na robo sana ngote ya place mo to pelaka ngape na pela ba tumsupe ba pela ba tout ba pela eza na place que vainqueur ya papi Kader na bossa na ngote mais ba on so beng baba président mais beng présenté papi Kader oh aza président collègue nanga et après azaki président na yo mta fula yo
Papi Kader, président du groupe cinématographique, plus que vainqueur, je pense. Mais tout ça bien quoi, toi, Je le dis franchement que président du groupe plus que vainqueur, il y a Papi Kader. Il n'y a pas Papi Kader, oui, banati. Mtaïba wazati. Papi Kader salio, le lot, vous avez la visibilité à travers Papi Kader. Maintenant, moment on a président parce que non comme ça biso zora papa Caleb zora papa biso zalon biloté mon toye bien yende papi Kader daye bi ba faiblesse na ba fort na o mais papi Kader salio a commission o lelo zalelo pour l'unité ata monde ya respect ya reconnaissance au benga eta président attends respect na papi Mayamba Papi Kader respect na papi Mayamba Papi Kader respect na papi Mayamba Papi Kader pour ça là qui toye bana na Kinshasa na Poto Papi Kader merci beaucoup et c'est mon collègue, c'est mon ex-président papa papa oh tout le monde monsieur bien kasi te zela oh bonga te ko sabiso bondeni te o ba vota la bikolo ba bikoma makasi ça yote maman on a ko ça yote tout le monde monsieur vérité Papi Kader le padre ngonga na za le padre de la cinéma congolaise ya yebinga Papi Kader a yebinga mais zaka papa na papa nanga tazaka président ya groupe plus que vainqueur on a on travailler papa nanga azakate papa nanga azakate maman na biso maman nanga inaye tous les cas dans ma groupe maman nanga c'est Charlene Benz maman nanga c'est Marilyn Lota il y a za collègue tout tambola na ina ba groupe wana on dimi bango ba maman mais yo boye papa te ça papa te ingrat ah bato ba tala biso ba moni que na za ingrat ba on débat jugenga mais la bibia que na yebana soit ba yebinga partout et ça na plus que vainqueur il y a Papi Kader mais ça papa nanga ité bino mbo moni bana poto bino mbo bozo la nanga batute ande kam temabite so basale temani mais qui saka yango na makamka yango ba ko boya batu basala bango o po ya za président ko boya muto asala muta faso naye parce que na pièce ni na et pas Papi Kader o esala ke yopela titre nango ta musona ko bosana mais film o sala biso to yebana yanga moka na pelate po ngai na pelaka Papi Kader apelaka Ismaël apelaka tonton Hervé apelaka ba parfaite ba pinela ba pelaka film on epelisa biso tout na bango nyonso na yemo président ils a filmé à jour à liboma na yebité film on a jour à liboma ça qui epelisa batu ba ya bisala biso nyonso mais tant bana pièce wana Papi Kader zarata zara Brazzaville babi veut dire ya komi karabo habite na zara place wana bibo tchaka na moi tableau na liboma et pela pe profiter la place mana opela sima lelo wangana non na wanganité azakata zara na Brazzaville biso bana film à comprendre déjà na Brazzaville qu'il faut y a jouer pembe na Dekos Gabana pour ça la makambo exactement que non ce qui non azara na Brazzaville film bana kin era hier bi faut na jouer ka pembe na yo na jouer liboma il faut accompagner ça la biso makambo ndé ça la biso makambo à part Papi Kader bozani na ba config asta nini pas ozala config parce que bi ozamuta ranking trop non ngaza na config na mutute na rappel na ranking na mutute Papi Kader c'est mon ex-président dans un groupe naïe au Yézara président et à Paris dans un ranking na mutute na rappel na ranking na yete tout ça la ka musala ezaka musande kabona et kabola biso mibale mais tout ça na biso ka bandeko ya musala moko lelo président Gaba so otala ba théâtre na parmi ba collègues na nyonso acteur nino a sepilsa yo o lo ba ko mfiya ke un jour to ba no ba o ba likolo na o un jour que os appelle quoi ban avant to kota la dimension non ba o baza likolo na ngai so na penser à bateau il faut na jouer le quoi bango na ke likolo na bango eza le quoi ba président na biso ba président Gianni Faya président Gianni vraiment merci beaucoup na musala bosala pour na biso ba legito na bino et après président Gianni Faya na mona président Apo Firenze et na mona ba président Duche Kapanga na mona ba président président Mike Ladichesse na mona ba président le roi président Siatoula ba président on ande ba za dali bossa na biso mais na mono beti ba président la DSOBT ba sai ba blomo ba bon na mo ko kinga ba mo ya 4 non na kemba ba tu ya 4 te ça par rapport ya nini nga za vraiment pour le moment na za trop comique te
ba président esobe ba président saïse ba président o bazara trop comique ba sera vraiment comédie ba sera biso de meilleur na bango mais vraiment naza trop comique pour le moment naza vraiment na classique naza ma artiste cinéaste ya na kena bandeko o ba sera biso de meilleur na bango vraiment bata genre non bata genre na ngai ba âge na ngai ba dimension na biso boye so na pesa merci na pesa merci vraiment et belé na président Herman Kasongo merci beaucoup pour sa génération na biso bo sala pe ba film bo sala ma bien et y a pas président Herman Kasongo on peut mon président d'Acosta na pesi ba merci belé na pesa sou ba merci et belé vraiment na président ba sala ma belé ya bien le ba président Luca ouais fona Luca ko Eliotin non attends dami balé baza moi bien ba président Moscador asala pe musala bango bien ba no musala bango bien Moscador akufa te attends so andati comme akufa te ba président Moscador ba président Jérémy Matondo ba président Kikedi ba président Konzo ba président mais autant ba boboté autant ba tsuté te ba obi ba pesa bobo ba Konzo ba pesa mikolo yo ba pesa mikolo yo bobo ah pesa mikolo te gabara non boy oya mabe non tobi mikolo yo obecha mabe mikolo yo bobo mikolo ya mama ba kombona te Konzo réseau oh nani ba réseau nani te kombona tanga boye bien on na éviter sur internet nga batute nga na tuna question na question yemo vraiment ninga boya ataka pina ba kombola bango na bandeli oyebi poeza ba réseau te on peut éviter puis mère boss et maman la reine ozomona invité dans Julio aboyi ba réseau à part ça to lekian à part ba réseau simisé boy simisé oh la pote ba ebi à part simisé yo tchenga ba na oboya bien nene boya ka bato simisé ba réseau na boyi pe simisé na boyi souffé gaou yes na boyi apoye na boyi kisita ouais na boyi bango na boyi bango na boyi pe vene so masumu de blanc di masumu ouais oh masumu de blanc abon na boyi okay esili bwana asusa mkolo balobi honorable futur honorable président Masumu tala bana o bana impoli na benga mora mona na benga impoli benga président boya wana association ni sound nzamba lola benga impoli wa impoli makasi pona boy président Masumu ngana na association moroté pona comprendre que ba association na ba association soki kutu ba esobe ba ladi esobe ba dani ba leya ba nani ba mère na yo kumisa ba mère na yo ba Marlène na pese mbote bisika zali ba reconnaître président Masumu wana bilakeli est-ce que botuni pourquoi ba reconnaître président Masumu pona yo expliquer biso na tuni yonde to banjango bangonde ba reconnaître kat ngana reconnaître ngawete ouais poli merci beaucoup on dit mangope mais na bien merci beaucoup na ndimite na merci la poto za mto benga na poto poto naza kuyula poto te tozongela yo na émission deuxième tour parce que to ke penda tango ngonga to comme na suka ibisa biso no bando bandi carrière no banani osali mabe vraiment batu na sali mabe depuis na bandi carrière nanga de Kosi Gaba na 3 ans ngo déjà na sali groupe nanga batu na sali mabe vraiment makasi na sali mabe vraiment makasi na sali mabe ba belé na sali na tanga bino ngama na tanga bino na sali mabe trop depuis na yé na vitesse nanga na sali mabe yo na sali mabe oza mwendo makasi
makasi nasala mabe nani aza mundi makasi nasala mabe waza pembe lokwa robino mundibu nasala pe mabe nani omoni obanga na obanga ne na temps pere nga ngama na bona pere mais nasala bino mabe etanga bango ti naki mona jouer ti naki mona groupe na ngeli ki mona jouer oh to za ba mikete to za mikolo amukolo makasi ndo zana sama kam na mesa nga poso tangila ka nani yango wana oh yo pe do sa mabe oh tala ngana sala mabe ye nani tanda oseka na seki wa oseki ngate oseki ye na sala mabe mais nga na yebi na yete bebi te oh ya oya ke obeta na som mubu na sala mabe ti ye na sala mabe bana ba sala mabe pat ba sala mabe ya batu asosanga sute det nani depuis na sala groupe nanga 3 ans passés balobisanga sute pour na sala groupe nanga RSIA ça ba bon hein la France ba na resisa ba c'est pelanga sute biro matu nga na sala no mabe c'est ça obala Dekos Gabana telle la lumière moi mbala miso le mana bolingo autrement dit petit Jésus mon attend na miso hein ezo ngate on a cause minote bon na biso je ne sais quoi ezo ata kosa vraiment moi mbala miso le mana bolingo autrement dit petit Jésus bientôt na obala mais na obala samedi nani moi sinanga babe oya numoni kolinga Baptiste na ozo lia bango Baptiste nanga Baptiste nanga na koseli yo ngana linga Baptiste nanga na koseli yo baloba bongo c'est comme si limo yo kangwa oui belé na ko trop mais vraiment de Dekos Gabana alinga Baptiste na été azape na mwasi moto aza actrice na ye Dekos Gabana aza na mwasi na ye nani mwasi nanga na lingi yo mingi pesoza tanda otalanga en tout cas balobi internet eza koyindaka la chaîne moko ya Congo Zibula Meso TV ba président Masumu ba Simize Vegaou en tout cas esenga moi pasi penda ko mona mwana mukebo aboyi bino ma obenga mwa mukie par rapport na bango par rapport na bango benga mwa ndefu nonde siko sale ko mikola Vegaou na ko mukona bango te na mwa mukie te na président ya groupe nanga bango bayebi ke na président betaka bango awa Zambe route babotara nzam maza mwana ti akombe mukolo ngana mwa mukie Marie atika obenge mwana tando beka mwana yo za me Marie na ngate en tout cas nga batute biloko bobimisaki bango ba komo wanga la bino en tout cas penza mais biso ba fan na bino tebi ke boza pa ba grand koboka participer ke président Gabana boy bino tozongela isusu parce que nga na otika onte na commissaire tina suka na commissaire pa na suka eloko alukia bandia na nga na suki sango en tout cas ba mbote na o na batunyo sa poto parce que comme na suka penza. Merci beaucoup na batutu balingara Dekos Gabana les padres de la cinéma congolais autrement dit petit Josi moi mbala misu limbele mana bolingo autrement ngande mambote nga na opesa na batutu balingara Dekos Gabana o balingara ngate nga na pesi bino mbote et na profiter directement na pesa fondé KBA na Suisse bambote beli bazozali ya kombe bambote ozali et pesa ozali bambote beli ya kombe et na bof Jolino bambote beli pesa ozali vraiment papa et na lingaro mingi na ke na France na moni mbala moko masa na ngai aresoti kitambala Dolce Diesa na moni Sandrine Ngumbelo autrement dit na pesi maman Ginette Kiala na Canada bambote belé na bosanité na pesi mbala moko Gina la kana sucre bambote belé Lolita Molosa na Australie bambote belé batu tout balingaka Dekos Gabana mama Brigitte Danzenza mama Tete Nzao bambote belé papa Emmanuel bambote belé na pesi yo na moni ndeko na ngai de na États-Unis wana André bambote belé na pesi yo so na obosa na Jenny Lema aquarium mbisi ya pembe na sali mabe Jenny Lema aquarium mbisi ya pembe mbote na yo pa ozali na bosani te Ambrose Diasunda leader à Liège bambote pa ozali et na robosa na susu te kopesa Tracy Mbelenga pro
Karine Mokonzi la patrona Karine Mokonzi bambote pe zali et ba staff nyonso équipe nationale bambote na bino. Merci. En tout cas balobi balandi mingi ya carrière de star to pesi no mbote mingi mambote na ngeza ka ebele ka pa mère boss so bomoni penda veut dire Brenda liboso na bino et ça parce que mère boss penda asa kinga na za place o en tout cas ari maman sociale babi moi ça pembe moi si moi zana na problème na mutute la reine omba babi veut dire yone makambo na pesi pembote na moko pa ya papa kiss et si ko zana pesi mbote mingi balobi veut dire chaîne ya moko bo s'abonner na plus ka dans bonne de la bino bo s'abonner ka na chaîne moko parce que chaîne oyo yango ko pesa bino ba formation nyonso bozala ngo na o bozala ngo pesa na kati ya Congo na biso awa na bike na président Kabana Tosilente na ozongi ça sous parce que makambo a luki aussi ça ngala bino to kutani prochain numéro ba gros bisous bye.